Mbote na bino banso bozili bako ya kokota na kati ya chaîne na biso to sepela kanango makasi la voix céleste télévision. Mbote na en particulier pa ya Yemoko boss Papa Alvin Bea bisika ozwami pe nasima kamera liboko bende de na mbote bele nasima kamera chon maboko bende mbote bele lelo tokolo bela voyage ya mokonza mboka makambo nini eyeli bango na voyage basali na Lubumbashi attentat tonine tokoyoka manœuvre satanique na mobembo chef de l'état tango bazokende ko inauguré nzela bon ekorelier Zambie ekorelier pe Tanzanie na RDC tokoyoka ngo tokoyoka pe masolo ya Fayulu avant de na ye azongi na kata course a lobby bilobela pe asengi transition secours ya fati alors tokobeta masolo lolenge nini Bertrand Bisimwa a beleli communauté internationale balega na kotala makambo na bango RDC a violé donc bango bailo bateke bango ba violé balingi suko basimba manduki tokolo belango makamba situation sécuritaire donc de biloko na toko betango penza ya kosakana te to bandina no avant nyonso communication to ebina le 30 août 2023 kuna na kati ya Goma ba militant ya soi-disant église ya Wazalendo bakufaki na marche ba organisaki pona ko telemela MONUSCO na mabele ya République démocratique du Congo pe ba EAC. Nzoka na kati ya groupe Wazalendo il y avait des manipulations rwandaises. Rwanda kota ki na kati ya manipulation basala ba provocation. Ndenge kaka basala ka pe awa na marche ya ba opposant ba provoquer ba policier pour na ba beta masasi ba kende ko tiala papa mokonza mboka charge wana ki abomisi batu. Manipulation ezalaki na côté ya ba population bato église wana basala ba provocation nde manipulation pe eke na ngambu ya bango moko na kati ya armée ba beta masasi pona nyonso ekende na mutu ya papa mokonzi président Félix Tshisekedi nde bakangaki mutako kambaka JR ya kuna kombo na ye oto beta kango tango nyonso kombo na ye colonel Mike Mikombe basili ko longola ye na kati ya armée congolaise pe asili ko zwa etumbu na cour militaire na bango ya Nord Kivu basili ko pesa etumbu ya prison à vie akobima sute akofela kuna pe asasu militaire te ata bimi keno mutu boko ye asali grâce abima atika su militaire te donc yango wana ba mususu wana misato wana ba pesi bango 10 ans ya prison ferme mais eloko bato bazo kamwa Constant Ndima mutabanda ko kamba mapinga ye banda babengise awa bana suite na ye ba juger payé te amone pesika moko te ke ba juger qu'est-ce qui se passe en tout cas bande ko belé o ba pesa ba commentaire ba komaka ba commentaire tant on ce journal ce que pesami ba lobby mais sori ya Constant Ndima papa oyo bazaka bato moko bazaki na se mais mutu azala ki likolo apesa ki mitindo uta likolo sori eza wapi papa oyo Mike Mikombe asengaki comparution ya Constant Ndima wazalaki gouverneur militaire parce que yemo kalobaki ordre utaki pa ye ngana ko samba en tant que colonel Mike Mikombe soki mutatinda kingai asambite mais to ebite cache ni neza kuna yango en tout cas ba kongomani bazoko mituna où est allé Constant Ndima gouverneur militaire batie ai ad intérim parce que le col accueillé ba sambise na noté ba longule na noté alors qui a jugé Constant Ndima où est parti le jugement de Constant Ndima quel est le sort de Constant Ndima tant que bateau je ba kateli bango de jetum en tout cas population elinge mona makambo clair pour la Constant Ndima l'auteur le donneur de l'ordre ok voilà na ramener communication ya makambo elekaki pe ba oyo
bazalaki manipulé ba Rwandais bakangamaki na kati ya ba wazalendo wana. On n'a pas encore donné leur sort. Sentence na bango ezanini. Et tout na bango ezanini. Tout le monde na bango. Tout capé qu'il y avait déjà qu'on avait arrêté, déjà manipulé. Ndenge ministre intérieur à l'Obaki Yango, qu'il y a plusieurs Rwandais qui étaient venus. Comme un peu membre de l'église wana, ça l'a qui manipulé pour qu'on intimider, pour qu'on brutaliser. Bon maki kutu soda, police mobimba. Batouana, jima la bango kendengin. Donc en tout cas population za la posa koyi baku militaire ya Nord Kivu, je crois ici ka oyo chaîne oyo boyo kakango, bokoyo kapé doléance à population, makamoni population zo linga pona makambuana, ils veulent voir clair les choses. To qu'est-ce qu'on a les cambo auto les titres na biso to auto preseli na kati ya na biso makambo to kolobela lelo. Le président Félix Tshisekedi a bongisa ki kosala mobembo visite na Lualaba pe na Okatanga. Akomi na Okatanga. Ba zusu konzela bakende na mboka o babengi village ya Chalwe. Ba ke kuna na village ya Chalwe kuna ezana territoire ya Kasenga. Na kati ya territoire ya Kasenga kuna nde fale bakende kosala inauguration ya nzela ya Kasomeno. Nzela ezokende peti na Mwenda ti eye na Chalwe. Na mboka wana. Fu basala inauguration bakuta na président zambien. Président Zambie o babengaka Akainde Hichilema Akainde Hichilema bakutanaki wana ba cérémonie ezalaki cérémonie d'ensemble parce que nzela wana eza nzela moko fu bafungola frontière lokola Kasumbalesa basala pe frontière kuna pona ko sala alternance ya Kasumbalesa kokotsa kambongo l'état zombongo pour la éviter que batabakota kana banzela ya mabe banzela frauduleuse isengeli basala pe frontière wana batia pe quand même makambo batia na kati ya Kasumbalesa batu baye bakape ko futa mbongo tango zo traverser mbongo kota kana libenga l'état bakepe pona ko inaugurer pont wana na rivière ya Luapula pont wana ikobanza la pont moko ko servir qui batu bakota facilement na Zambie, batu bakota facilement na Tanzanie. Nyonso wana tango bake kosala yango na nzela bakutane na likama ya accident. Ba camion esipotete kuna makadame ezate kuna eza ba zelo moko marque ya zelo wana ba sipotete bamituke baluki après kaka le président Fachi Koleka. Yango batu basutuna est-ce que il y avait un mouvement d'attentat? Il y avait réellement le projet diabolique, tout accident normal. Qui après que le président Félix Tshisekedi, Nassima, Vital Kamerhe, Nabalise Mboussa, mais Vital Kamerhe, Moutou Kanepe, et ça l'accident, mais Abimise sauf. Mbeba, Libabe, et Kakokoyela, Jean Lissé Mboussa, ministre des Affaires extérieures. Commerce extérieur, pardon. Commerce extérieur. Il y a des agents sous surveillance médicale. Sous surveillance médicale. Mais les camas où il y a un wana, ils ont un laboratoire bien, ce n'est pas normal. Ni tout cas, où wana ndenge zalaka, et ça l'a accident à place, où les boulous président ma casse, et ko balousamu tout cas, exacté. Il y avait quelque chose. Mais le cas là, examen zananou, batuya mayele bazoko ko sala un peu moi contrôle moi examen approfondi na ndenge ya molimo bakoyebisa biso suite enquête spirituelle zo salama mokonza mboka boko kayete kwana mama Marie José Mbombo na kati ya Suède asala ka prière pour na papa Fachi Beton à cause de la 4 jours aliété pour l'ensemble la pour papa Fachi Beton et non comme ko ya mabeko simba été bakoya nzela moko bakozonga nzela sambo ndeka balobaka tout arme qui sera forgé contre vous sera nul et sans effet tala biloka boy dalam kanano Fachi Beton mutu soka za ya nzambe pe azala maboko nzambe qui peut les ravir na zebi bino kaka secret moko eloko wana babongisa yango Fachi mais raté
et que quoi à côté mususu ya mpona koloba ke Fachi aza ya nzambe Fachi aza ya nzambe merci papa Fachi sima kouta na kati ya okatanga akosuka wana te azokende pe na Lualaba musala nini akende ko inaugurer aéroport o ya makasi ya kitoko et puis ba infrastructure ebele infrastructure elakisi ba biloko ba tongi ba sali na nzela ya projet 145 territoires biloko wana nde akende ko inaugurer pe akotambola ba province nyonso bisika 145 territoires eso beta madada bokomona ba inauguration sur inauguration bon sikoyo yo muto za la projet na yo ya transition yaka ok jakwa na kote wana boyo kipenza bien na sujet na biso to lekina makambo zoleka awa na Itigombe eza normal ce n'est pas normal bandeko un DG a se provisionner un DG alobi ke ye nde nkolo mabele ya Itigombe bana wana batangaka na Itigombe ba professeur wana batangisaka na Itigombe ba enseignant nyonso balongwa DG wana ya ISPT ya Gombe wana bake na samedi passé kaka oyo ya le 30 septembre 2023 na ba étudiant azui ba étudiant baza na commandement na ye ba kuluna ba jeune incivique na ba machette arme blanche ba keko beta ko buka immeuble ya ba enseignant ya Itigombe o ba vandi ba na classe ko beta ko maltraiter en tout cas non ba répéter en ce lundi le 2 ba na classe ya mike balingi ba ko porter secours pour ba professeur na bango ba beta minkuba na ba étudiant ya SPT kuna na Gombe na ba elongo na ba policier oyo baza ba garde ya DG wana ba incivique ya balabala ya quartier o baza na obédience na direction ya DG wana bakende ko bebisa Itigombe o mabele na bango en tout cas esali bien te nde bana wana balobi mokonzi mboka azali banda tokozerele kaka awa mokola kozonga akuta biso awa toko réclamer ya biso mabele Itigombe banda mobutu banda taya kala babeli batika kaka wana Itigombe lelo komi babeli ya mutu songolo mais mboko yo vraiment je ne sais pas hein pourquoi tu veux mettre le désordre mutu ko banda te ici kazali le te na mabele na Itigombe est-ce que eza kola lelo donc bitumba entre mabele ya Itigombe na côté oyo ISPT Gombe ezali balobi côté ya Itigombe wana eza mabele la bango te eza mabele ya DG ya SP Gombe ok aba mokonzi sika ozali oyokaka chaîne oyo olali na mbeto okotia oyoki mwana manianga koloba problème ya Itigombe tala ngonana bane belé ba betami parce qu'il y a un individu oyo azana ba civique à l'okoti ba civique c'est que lui-même était un civique il est incapable ya diriger institution ba ISP Gombe comment peut ça ba acte ndwana bana mike ba professeur ko beta bango est-ce que c'était la meilleure méthode mutatanga ko salela pour la justice et salama il faut que buka immeuble il faut que yiba biloko ba enseignant na mutatanga donc c'est la loi il faut imposer la loi comme ça non, non il faut valoriser quand même ba titre na biso autozona ba institut hein ata biso tokende kozula na mboka na kuna na Louise na université libre de Louise onga na zula papier na ngai ya ki universitaire mais en tout cas raisonnement wana ce qui yelinga na kokende kaka na ba justice takuluka justice bango ba kokabola biso est-ce que mokolo bokana justice ko récolter ba kuluna ba ke beta bana basali le côté bana problème ngaiza pa bana hein bon so kana na dossier ya monsieur Fayulu recours à Denis Sassou Nguesso monsieur Fayulu azo sala recours pa ya SADC pour na kobonde la bango baya bakota likambo ya élection ya Congo
ba vendre ba convaincre le président Félix Sekedi na gouvernement na Yemo Bimba ba vendre au la même table, autour d'une même table, ba solo là ti ba zo compromis, ya ba changer bureau CENI, ya ba sala audit fichier électoral na cabinet indépendant, ya ba changer cour constitutionnelle. Pour la makanisa Fayulu que il faut ba toi ba intervenir pour na mboka toke na élection te, mais pour ti ta ko changer biloko wana, c'est que élection dans 3 mois ko sala maté. Donc pour na Fayulu, il faut que na biso na transition ndenge mikolo yo ba pays occidentaux ba koti sur René ya sika pour la koloba que si la RDC a que la carte ba élection, alors mboka bamboka ya ba occidentaux ba impérialiste bamboka ba profiter na Congo na RDC ba kufi na bango ba bebi na bango kolandisa mama lo ba président Félix Sekedi devant diaspora congolais na carte à Bruxelles ya lobi que l'avenir la destruction Tokobonga ya RDC et que c'est joué na élection oyo ya décembre 2023. Ce qui président Félix Sekedi a se fait réélire yeba ke banguna ya biso baso travail complice na batu boso basala kati ya mboka bako sala bako dominer pe mboka kote kama pe bana na Congo bako sala kati na buumbu yango lobi ke je ezobeta na élection oyo et batu je ba yoki yango amoni que président Félix Sekedi a convaincre batu pour na baba ruke pa na ye ba sali réunion ba imposer transition ba te désordre ba yebisa ki déjà bato 123 ba yoki na kabango bo te désordre parce que déjà ben très bisimo lo baki ke biso lokola président Félix ka aboy to dialoguer et sengeli to bebisa makambo na bango élection to tia mal à l'aise population ben très bisimo lo baki yango déjà tout ce que vous voyez les mobondo oh les kuluna il y a des manipulations ba kidnapping, il y a des gens derrière gouvernement yebiango batu baso ko tie pesa mbongo nje po biloko ne salama. Il y a des gens qui avaient médité déjà mboka isala en déséquilibre, mboka isala en désordre pour la président Félix Sekedi akoka ko renete et batona nyonso ba ko s'arranger derrière l'opposition pour na ba faire face contre le président Félix Sekedi pour la bango ndenge mboka zo kambamela. Il y a des changements mboka linge bonga, ils ne sont pas d'accord. Agglomérat presque des étrangers na kana bango qui n'ont rien à voir avec bon mengo ya ba congolais et sengo ya ba congolais qui ne parlent que pour leur ventre. Fayulu azo bengisa déjà rencontre moko ya dialogue moko salama autour d'une même table pour basalani yo kama kambazo la Fayulu recours à Denis Sassou Nguesso à la SADC pour obtenir les correctifs nécessaires au processus électoral. Fayulu a reproché gouvernement CENI peut-être ça la recomposition du bureau CENI va changer bureau à cour constitutionnelle et ça à la merci à président Félix Sekedi et ça la baluba pour la Fayulu ça la audit et fichier électoral na un cabinet indépendant biloko nyonso wana Fayulu alobi na kozali banda te na oboya pe élection te na koboyikote élection te mais tokokende kotambola na élection oyo eza na fichier électoral ezanga kotalama na bato baza compétent yango na bengisi a sollicité implication SADC na Sassou Nguesso o atikala jamais kosalisa élection malonga ne ozobengisa ye est vraiment un président à la merci marionnette des occidentaux tala ozosenga secours ya Sassou a quelle expérience sur les élections ozoko bengisa Fayulu asubengisa bango de manière à mettre toutes les parties prenantes ensemble pour introduire les correctifs et s'accorder sur les règles du jeu électoral. S'accorder sur les règles du jeu. C'est que faut vanda autour de même table, s'accorder, même correctif, lélo. Pendant qu'on change du recours. Nous avons pour la transition, il y a 1+2, que non le président Félix Sekedi reste, Fayulu sera comme vice-président. Aouti na ngamba ba parti politique Mukwege akoza la vice-président aouti na ngamba société civile et puis bakoza la gouvernement d'union nationale na FCC o baboma bato ba bebisa bato bakunda bato libulu moko bakokota ba M23 baso bomisa bato baso kunda bato libulu moko bakokota parce que ce que baso boye la bango dialogue bakokota
Katumbi bakokota yo kasi gouvernement wana 1 plus 4 ça va arranger quoi et ça comme bongo na bango pour arranger les situations pour la kimia to bona ba 1 plus 4 la salani après 1 plus 4 élection même mutuno sengazwa guerre kota. Donc les Congolais, la solution de la RDC, ce sont les élections. On est arrivé à 5 ans. Kadima, c'est ni déjà Zokende. Pourquoi Tobo l'élection? En opposant Bazan et Loko à la tête, il y a déjà deux fêtes de la banque engagés. Attaque qu'on failli la Zobo Yango, l'interview Moka Salaki, alors que attaque aucun ordre dispersé. Toko battre le président Félix Sekedi na une sacrée Nemo Bimba. Toko battre. Par quelle magie? Union sacrée, ça va partir à une belle population de la banque. Yoka Kamutumo qu'on a essayé d'ailleurs aux UP. Yoka Katumbi d'amo ensemble d'ailleurs aux UP. Yo batet un peu de n'amo fait l'oko wana. Allez, aux UP. Moussi Tuna et l'oko Kamok. Aux UP. To Franck Diongo. Quand n'amo l'oko Kamok, va voter le président de la République du Congo. Et Boutazake a sanguissé ma partie belle union sacrée. Yo failli le lobby que non. Attaque bango bakena ordre dispersé mais bako battre le président Félix Sekedi. Faillu en tout cas zo résoudre si bien que yango aye ko embryer les situations. Faillu abandi ko senga participation, implication, il y a SADC, implication, il y a Sassou Nguesso pour na komema transition na kati mboka ya RDC pa balaki ke aza la vice-président. Mukweka balaki ke aza la vice-président. Quoi que bango bako bongisa mboka, Fayoulou n'a jamais eu une maman à RDC, un papa à RDC, mais les occidentaux veulent nous imposer tout le qu'on a yaboui. Vous croyez que papa n'a Burundi, on veut nous imposer des tels gens parce que pour la bango ils n'ont rien à voir pour la Kobongisa Congo. Ils ne feront que ce que les occidentaux bakotin da bango parce que la charte de bango impérialisme, un président ou un nationaliste doivent être écartés. Bazo linga ba élection. C'est pour cette raison Toyeba Fayoulou a salé ba déclaration kala mingité. O makambu nanga lobby a révélé biloko ya makasi cour constitutionnelle fallait se saisir na problème wana candidature à président Félix Sekedi faut la rejeter et ça illégitime parce qu'à cause d'après quel CENI ni mutape ça reste obilo bolo bela ko président Félix Sekedi quel CENI parce que notre CENI la bouche autorisée peut ça barista a pesi président Félix Sekedi cour constitutionnelle a confirmé résultat la bino bosa ngona mitu e uta wapi oyo CENI quoi pesi bino CENI ko c'est qui CENI ko c'est Genève CENI ko ce sont les occidentaux CENI ko a préparé toujours nzela ya banguna ya ba mindele wana ya ba impérialiste yango wana boyebaka que CENI ko tikala jamais kozala au service de la nation ba école na ye ce sont les écoles les plus chères dans boka ba hôpitaux les plus chers donc à ça pour le commerce CENI ko otokola bela kuta église catholique ba tuté bango ba kambi wana mbongo bazwa ka batikala ko kabola jamais na bandimi na bango moko sont bien bango moko ba kenda ko bota na bango bisika to yokela kana ba réseaux sociaux kande balobaka et maintenant ils n'ont rien à voir avec le Congo bango moko ba bomisa ba Thérèse Kapangala bango moko ba bomisa le nom ba tu ba boma Thérèse Kapangala Karila mbongo c'est quoi comme bonde kona bango na Kabila vous voyez makamele bezali. Alors, il faut aller aux autres. Donc, là, nanga bimisi ba révélation. Il faut balonger la candidature à président de Sekedi pour la cour constitutionnelle à se saisir du problème, pas invalider parce que ça légitimité candidature à président Félix Sekedi. Il faut vraiment battre la bien situation wana. Ah, donc tous on pousse na biso na ba émission na biso pièce contre pièce, hein? Pièce contre pièce tout ça Macron a bengalaki ba itidalios ya Mali ya Burkina Faso na Niger pour te bango ba bengani bango na bamboka na bango ba sali ba coup d'état ata ba sali ba bourse allez ce qui Macron a son courage ya ko soit décision parce que ba toyo ba boli bango na bamboka na bango ya le cas on peut vendre ti mais pour toi bengana ba mindele et ce qui nous dérange dans notre pays on ba sala ka ba projet ba teya ka ba teya na église na bango ya Goma que bango pe ba tuchi ba ko sala lokola bana Israël ba kende ko vendre la Cana bango pe mabele ya RDC ezalokola mabele bango ya Kana bakoza lokola Israël nde mabele la bango dans les projets il y a 5 intellectuels tout ba komela ka Mobutu pe Nations Unies que esengeli lokola RDC Mobutu boyele bango nationalité mboka oya est eza ya bango il faut bazwango kaka même na référendum
mboka wana eza ya bango MONUSCO no eya MONUSCO eza na mboka pona ko faciliter ke mabele wana ekende na ngambu ya barwande babongisa je programme ya kosala royaume touch royaume power touch power basombi déjà mabele na Brazzaville bakosi bila 12 000 hectares c'est plus de 178 000 hectares bakomi kolela kuna baye kozwa ana bakena Centrafrique pe bazoko nyokola ils veulent occuper Afrique centrale mobimba tozoye baté projet zawana toko telema tozala derrière notre président Félix Tshisekedi ou alobi non na ba projet la bango et ce n'est pas facile tant que président zoko loba non il faut qu'il y ait vraiment population za la simanaye armée pour la colonne il faut population accompagner donc biloko wana et géniaux ce que se jouer na élection oyo ton linga élection l'élection oyo ceux qui président Félix Tshisekedi c'est notre délivrance ba échoué ba occidentaux na mbala moko mais bazobo ya élection pona ni balingi ba vande la mboka balie la mboka ba boma Kasavubu ba boma ba randa Kasavubu ba gouverner bien te parce que yende mutasenga indépendance na makasi ba Congo ba senga indépendance makasi ba tika Kasavubu ba gouverner na kimia te ba yeko lia Lumumba ba lia prophète Kimbangu pona kama kaba ko bundela mabelo etika na ba congolais Mobutu alobi ngai après ngai passe koya délige koya mais na malamu na sala boyoka na satan ke na tika mboka na ngai ata centimètre moko ke banguna baye kolia ye baye Kabila Albert basali se ba contrat ya Lemera akabila bango 300 km et je ne peux pas trahir mon pays balia ye Kabila le fils ye ye pe mi ko sala mo makambo na ngombe er moko mo expliquer ton non et se ressaisir Kabila le fils alobi non il faut na serre la batuyo ba profiter na mboka Congo ba koleka na biso toza awa alors tout ça là nous code minier ya sika et il sans Kabila sous na bango ba ina Kabila koleka code minier oyo comme même délivrance na bana mboka ba longole mbango bakende mais ça soit ça wana avant diwan aya avant Kabila le fils Kagame ça wana aya avant Kabila le fils ba ningisa kay pour nini azo garder ba intérêt na bango mais chaque président sokaye o alingi a protéger ba intérêt ba mboka alingi alliés akomisa mboka e koma mboka bako bomaye bango balinga kaka mboka ni okwama ne basalela oni pour naka ko maintenir l'Afrique dans la souffrance dans la l'indépendance économique politique Danios le lo balobi ke oyo tokolanda civilisation biso africain toko ken kolanda civilisation biso mokote civilisation biso au photo landa ka les autres bango et comment là-bas charte impérialisme le non est qui passer ma sur le côté oh non papa wemba mutamemi ba congolais na kolata mabe na ezako et comment na ba charte impérialiste que o civilisation o biso photo landa et il faut te pas na bango donc ceux qui bana basi ba comme kolata ba couper et où te pas na bango et banda pa wemba te pa avant wemba ba ko yemba ba basi balataka déjà ba couper na poto balataka déjà ba couper avant ba emene ya ba yemba na poto déjà balata lelo na poto ke ba biso la kaleso wemba mutatindi ba balata kaleso donc biloko wana faut ko tala no bien awo ngala zanga contre te tout bi que ezaka ka ba congolais te o ba sake ba yinaka balinga ko reconnaître bolama mutute balinga ko reconnaître élévation mutute sont pas seulement les congolais c'est l'esprit des gens de la créature humaine. Ok, même en Europe, même en Amérique, il y a des gens qui ne talent pas mindele au Bazolinga Congo. Bazoko linga bomenga Congo te. Bazaba Congolais. Ba Rwandais au Bazolinga kopo makaba Congolais. Nana le kiki ndoki entre Congolais na Rwandais. Nana le kiki ndoki entre les impérialistes et les Congolais. Et si quand une mère c'est ça ko beba makas entre ba pays occidentaux na la République démocratique du Congo. Donc biloko wana tangu na reproché qui papa moko oui parce que ma sole atteint molimo ba congolais nous le Congo nous aimons beaucoup danser nous aimons mais mutu na faculté na Congo même et kenda sango pe quand même musique et ça faculté pe bemi Congo na musika et tombo le Congo na domaine moko boye à Congo en tout cas ba le pe combat Congo donc quota là en tant que pays ce n'est pas aussi mal d'avoir des musiciens et il faut qu'il y ait aussi que les paroles de Kokisama que na tango na suka bokomona boye tango suka bokomona boye et il faut que tu bazala oba comme mango les homosexuels tango na mola kabango
Il fait grâce à celui qui fait, il fait miséricorde à celui qui fait, il en dit ce qu'il fait. Donc il y a des gens qui sont faits pour la colère de Dieu, il y a des gens qui sont faits pour la grâce. Donc moi je ne peux pas aller directement, je dis toi, c'est toi qui es l'auteur de la souffrance des Congolais. Et que c'est Satan. C'est Satan qui est l'auteur de tout ce que nous voyons. Quand nous avons délivré Papa Mbandeli, ceux qui ont délivré musiciens Songolo, à délivrer. Ok, moi je prêche. Mais je ne peux pas placer mon nom dans quelqu'un que c'est toi. Toi tu fais ça émission dans mon colonel moi manière qui était devant vous luozi bak eza kakate na suka na wana bak papa mokonzi bak eza tezota la misala bak na luozi za kukufa la kibiso de moteur pas gouverneur ya Congo central ayena ngote bak na mpioka ezate bak na kinganga ezate finalement ngambo luozi sikoyo eza nango rayer na carte ya RDC to komba bato préserver to dreverin en tout cas na suka na wana Kessoana étiquette Nabilon gouvernement. C'était votre serviteur José Matouvangwa, mon manianga communicateur et de presse. Plus de 143 89 92 51 866. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine. Échoué ba occidentaux dans balamoko. Mais bazobo ya élection. Ponani. Balingi ba vande la mboka, balie la mboka, ba boma kasavubu, ba boma ba randa kasavubu gouverner bien te. Parce que yende mutasenga indépendance na makasi ba Congo ba senga indépendance na makasi ba tika kasavu ba gouverner na kimyate ba yeko lia Lumumba ba lia prophète Kimbangu pona kama kaba ko bundela mabelo etika na ba Congolais Mobutu alobi ngai après ngai passe koya délige koya mais na malamu na sala boyoka na Satan kena tika mboka na ngai ata centimètre moko ke banguna ba yeko lia ye ba yekabila Albert ba salisa ba contrat. Il y a le Mera, à Kabila Bango 300 km. Et puis je ne peux pas trahir mon pays. Baniaye, Kabila le fils, ça y est. Il est permis que ça ne comment expliquer non, 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 et se ressaisir. Kabila le fils, il faut nasser la bateau, va profiter, Namboka Congo, va coller Canada, Sotoza Awa. Alors tout ça là, nous, code minier Yassika. Et il dit ça, Kabila sous la Bango. Il y a Kabila Koleka, code minier, comme même à délivrance là-bas dans Mboka. Mais ça soit avant Diwan, aya avant Kabila le fils. Kagame aya avant Kabila le fils. Banigi Saray pour venir azo garder l'intérêt là-bas. Mais chaque président sokaye o alingi a protéger l'intérêt ba mboka. Alingi alliés a comme sa mboka et comme mboka bako bomaye. Bango balinga kaka mboka ni okwama. Ne basalela oni. Pour maintenir l'Afrique dans la souffrance, dans l'indépendance économique, politique. Le lot, la civilisation, biso africain toko la civilisation biso côté. Civilisation biso au photo la civilisation bango. Et comment là-bas charte impérialisme. Le nom qui passait ma sur le côté oh non papa wemba mutamemi ba congolais na kolata mabe na ezako et comment là-bas charte impérialiste que aux civilisation au biso photo landa et il faut te pas na bango. Donc ceux qui pas na basi ba comme kolata ba couper et où te pas na bango. Et banda pas wemba te pas avant wemba ba ko yemba ba la basi ba lataka déjà ba couper. Na poto ba lataka déjà ba couper. Avant ba emene ya ba yemba na poto déjà ba lelo na poto que ba biso la kaleso. Wemba mutatindi ba la takaleso. Donc biloko wana faut que tala no bien. Ah on a les gens contre te. Tout dit que ezaka ka ba congolais te o basake ba yinaka balinga ko reconnaître bolama mutute balinga ko reconnaître élévation mutute sont pas seulement les congolais. C'est l'esprit des gens de la créature humaine. Même en Europe, même en Amérique, il y a des gens qui ne tala ba mindele o baso nga Congo. Bazoko linga bomenga Congo te. Bazaba congolais. Ba Rwandais o baso linga ko bomaka ba congolais. Nani aleki kindoki entre congolais na Rwandais. Nani aleki kindoki entre les impérialistes et les congolais. Et si quand une mère c'est ça ko beba makasi entre ba pays occidentaux na la République démocratique du Congo. Donc biloko wana tangu na reprocher ki papa moko
Oui, parce que Massolé a été molimo ba congolais. Nous le Congo, nous aimons beaucoup danser, nous aimons. Mais nous avons la faculté na Congo même et Kenda sango peut quand même musique et sa faculté peut aimer Congo na musique et tombe le Congo na domaine mon Congo à Congo en tout cas le peu combat Congo. Donc Kota là en tant que pays, ce n'est pas aussi mal d'avoir des musiciens. Et il faut qu'il y ait aussi que les paroles de Reko Kisama que na tango na suka boko mona boye, tango suka boko mona boye et il faut que batu bazala oba comme mango les homosexuels. Il fait grâce à celui qui fait, il fait miséricorde à celui qui fait, il en dit ce qu'il fait. Donc il y a des gens qui sont faits pour la colère de Dieu, il y a des gens qui sont faits pour la grâce. Donc moi je ne peux pas aller directement, je dis toi, c'est toi qui es l'auteur de la souffrance des Congolais. Et que c'est Satan. C'est Satan qui est l'auteur de tout ce que nous voyons. Quand nous avons délivré Papa Mbandeli, ceux qui ont délivré musiciens Songolo, à quoi délivrer. Ok, moi je prêche. Mais la terre, mais je ne peux pas placer mon nom dans quelqu'un que c'est toi. C'est toi qui fais ça. Émission qui était devant vous. Louosi, Bakeza Kakate, Bak Papa Mokonzi, Bakeza Tezota la Misala, Bak na Louosi, Zako Koufwa, la Kibiso de Moteur, gouverneur, il y a comme central, Ayen Angote, Bak na Mpio Kaizate, Bak na Kinganga Ezate. Finalement, Ngamba Louosi Sikoyo, et ça n'a pas rayé na carte ya RDC. Tout comme va te préserver ton driving. En tout cas, Naosu Kisarawana, Kesowana, éthique Nabilon, gouvernement. C'était votre serviteur, José Matuvangwa, mon manianga, communicateur UDPS. Plus 243 89 92 51 866. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine.